Comment qui n'a pas proposé acte pour boto la moitié à moto pour payer une femme mariée, c'est un acte condamnable. On ne peut jamais appuyer Yango parce que ce sont nos frères. Déjà, pour qu'il y ait un rapport sexuel, moi, si aux la maîtrise n'a été, c'est pas bon. Donc, il n'y a aucune personne à quoi échapper ma base à la carte. Maman n'a pas maliba, nous pouvons aller en comédien. Des comédiens qui sont à moitié. Si vous avez un fan d'après, vous avez un monde qui est TV ou un poto. Ah, on a Kinshasa ça tout là. C'est la rayo. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans votre émission de la semaine pour Liste des Stars. Une émission d'analyse et critique. Merci à Fabien Pouy pour la réalisation de cette émission. Merci à tout le monde qui a mis cette émission pour Liste des Stars. Mesdames, messieurs, je le réel plaisir de recevoir pour vous évangéliste Elonga, vous Sengakiel Soussou, Namaye Koleka Oyo, et Koleka Naba, artiste comédien, Ndenge le Loyo, artiste comédien, Akuma Gigolo, artiste comédien, pour aller à Sengelia Madame Ossia Moto. Les Loyo, tout le monde bande qu'on a dit 7, si je ne me trompe pas, dans la poison, parce que soi-disant, mon caméra qui comme Madame Ossia Moninga, alors moi, Moutouana, Abi, à cette vengeance, il y a pour qui il poison, et tant qu'on tire les poisons, et même 6-7 personnes, lié bilé Iwana. D'ailleurs, je me mets un peu comme un prophète, évangéliste, pardon, je me mets un peu pour analyser, Oyo Balinga, Kumanabasa Baninga. Est-ce que ça m'a l'air de m'abeter, vie Oyo, comédien, comme et ça m'a l'air de m'abeter. Évangéliste Elonga, bonjour. Bonjour papa Navaïchi. Bonne santé. Dieu fait grâce. Qui n'est pas Angolo Penatata qui n'est pas. Voilà, les lois Toyambio, tu mets un peu comme ça l'analyse, Namaye, Koleka, Namond, il y a des comédiens, les lois tu mets des comédiens, Bakofaka Pamba, des comédiens, Balingi, ça la vie, il y a coupé ça Sima, Bakobata Nibali, mais Bakomi Bassi, artiste comédien, Moussa Nabaron, comme Marana, Bassi, Batamabala, la fundi Moutouté, mais on a une vérité. Au Mouni et Suyo, que nous fundons à Samba. Papa Nangai, yo kolbani sur point où le moni ba comédien ba ko liaka poison, to moni Ada, to moni Raïso, to moni Batebele pour ne pas tout citer les noms. Yo analyse ni ko santa que Mosel Nzambe pe conseil ni ko bana bango. En fait, nga epé singa pasi parce que batuno so oyo tangi Ada, Raïs, Fendi n'a pas ça bango répétition. Je suis leur chef de répétition. Dans les étoiles des bobos, on a fait ça en répétition. Et puis, ce sont des gens qui ont musikate pananga. Ce sont des personnes que j'ai connues. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a échanger à tout moment. Net Bakajika qui robeta li soloté. Fendi Bakajika robeta li soloté. Ada robeta li soloté. Mais toyoki nungu balobi ke abimaki na mwasi ya abimaka na mwasi ya batali bala. Mwasi bala kota poto. Fendi autaka poto ayaka awa sali que moi sali bala wana azana mobali na yena poto a négliger mobali sali vengeance nde atindaki bato batie la moninga poison na acte oyo a posé na ebité souki eza Fendi Ada bon Fendi oui si je me trompe pas le bon je sais pas nani ndaza responsable ya makambo yo lelo liboso nazo déplorer zali kolia d'abord poison. Et poison et Moutoumoko est entraîné 6 personnes, ça y est retrouvé 7 personnes, basu poison. Et ce que ça que n'engue bat baza koloba que moko ya ba camarade na biso, moko ya bandeko na biso wana ba koma ki na niveau reposer acte ko boto la moitié ya mutu ko pesa ye na zemi une femme mariée, c'est un acte moko condamnable. On peut jamais appuyer yango parce que ce sont nos frères. Ce qui est bongo, c'est clair que ce qui est bongo, bandeko basali mabemo ko to ndeko wana sali mabemo ko impossible. Ayeba ou ayeba te déjà ko kena ba rapport sexuel na moi si oza na maîtrise na été c'est pas bon. Maman nanga ufanda na poto mobali ya bala pesa au valeur. Tala démon impudicité ndenge a conduire yo a foutu son billet. Pour oya proposer acte oya ke bomelo libala. Après l'objet d'un groupe, nous avons ça mais papa nana des mois célibat et habite une famille. Nous avons ensemble dans ma c'est un peu de réfléchir. Et nekonangai
moi si ya mutu na niveau bandeko nanga baza nango lelo bon peut-être sur le plan il y a conviction bah on sentir que baza prêt au bas là peut-être mais s'il faut parler na terme ya maturité ba ma mature s'il faut parler na terme ya moyen ba na ba moyen baba là pour ba éviter ba makambo nyonso ba dérapage nyonso soki ba bali ba ça ngo te aujourd'hui ils ont la difficulté à comment na ba vie on a parce que ba là ngako tunde eza interdit donc so ba komaka rip na vie ya mobulu nga batira nga rip donc retour interdit au pays de péché nga na kozonga kata yanga eza la rip au pays de péché donc rip je peux jamais retourner parce que les engagements par lesquels nous en avons aujourd'hui ils ont permettre de sauter parce que moi ça zuize maké nango soki na poto soki na mboka ni aza kuna akebota siko mwana yo kuna yo papa tikalia siko famille wana oyo détruire lobi soki conséquence wana parce que bible est clair de onanga c'est que l'homme aura semé il moissonnera donc il y a aucune personne à quoi échapper ma basalaka aucun monde soki za conséquence il y a les sumu wana nde bande bazo peine nzamba kwa kama wa mais évangéliste conseil on peut ça bande ko batika vi wana oyo maïba ko sala wana et puis basi yango ya poto lelo ba komi ko lukaka mibali na Congo est-ce que faut kaka ko zo mibali na Congo problème ya basi ya poto ezana niveau ni quoi le problème bande ko nanga ya basi mobali ateki bateka lupangu ni bango awa po mobali na kende poto bozala kine ba makango akomi na poto le témoin na bato abunda nanga na Kinshasa fidélité à moi c'est na kata mobali azani lo côté abundi azumbonga benyo ye na poto okomi na poto okuti ba bondowe ba ser bondowe ba bomonga bala tongo pour bana de moi célibat pour na kolandela ka soki alimentaire soki passionnel soki ni bambongo mo apesa kuna yo ye ba ediso e monengo ye libala sikabo e mobala bali yo e so bo botika après 4 ans bomano libala yo récupérer bana so bengani mobali mundela bando futa bana mbongo wana yo banda kozwa passion alimentaire ya bana mobala banda ko pesa par mois na tamu $450 so baza bana misato ozo déjà monter mo plus mbongo mundela bando futa bango yo ana capacité ya otonga ndako na Kinshasa wana capacité ya benga bande kono ba ya poto ndo moni bande kuna biso na kozanga Yesu ba yebi su valeur libala te andimi libala na Kinshasa na poto ke kondima divorce so tanga komi ko vivre kuna muta ko satisfaire Yesu sur le plan sexuel azate pour azane muta be kobo a comprendre que a reverser na mboka mindele ba congolais ba yebi ke o asa boma libala abina ya kozwa comédien le roi za na passe soki nde wana tindele ka 3000 euros de quoi tali 3000 euros wana ezaka moya mbongo mois moko pona mitwa bana sans compter salaire na ye nous va bien na zu petit mon na poto wana vitesse au salanga soko ke na ye poto ko miso esclave tango bota na benga na yo kanda benga ne papa bana ye est-ce que moi c'est fort bala mobali d'ailleurs tout le monde dans la Bible nous sommes des bantous na culture na biso bantou makambo et ça les matins le quoi no batu ko koma na niveau wana te mama nanga obo maliba no po linga ndeko comédien na Kinshasa azanga mwasi tinenga fanda pe na Kinshasa tini o mona ke na TV wana ya poto awa na Kinshasa sa tula na ye azela yo bongo soki awa na sida o ti poto yo ko miso la sida après même on ndaka libalo ko pesa mo mbala bato tena niveau ki mtia mabe bongo soki awa zana ba infection ba bisi bino ba installation hygiénique comme ça Kinshasa ya propre oya ko lokota ba infection inutile aucun nango libanda mboka okomi na ba difficulté ya esunga yo bandata kobota sur les femmes la majorité des femmes ya poto oyo ba ser bondowe ba bomo mabala ne ba lukima makambo nyonso ya ko détruire via ba comédien et puis ba comédien nazo mituna qu'est-ce que vous manque tant bokenda ko kutana ba konza mboka bo solo likambo tali droit d'auteur bokoma ko vivre na œuvre. Et si baraté, tout cela on met fois. Vous allez organiser. Oui, c'est aussi le problème. C'est la première organisation. Vous allez organiser.
Évangéliste, tu me comprends aussi ma point oyo, ils appellent sensible na ba comédien, bo excusez nga ba ndeko ngape na za comédien net bino, bo ina ngate. Lelo yo biso ba comédien to mo pesa mingi sima pour tout appeler vitesse. Bana poto ba comprendre que biso mingi pe to mo linga ba mpona moi ba lingo intérêt. Naza no ka il solo moko bondeko na ngape moko za comédien, ya mo kene na ville. Kumoko à $500. À cause signé pe babete 4 coups abimi na $2000. Et pas indien. Pas indien. Siko yo na spiritualité, yo ko définir en ndeni ni mobali apesi sima na ye. Yo en tant que moto na Nzambe conseil ko pesa bango na spiritualité et puis na bomoto. Non ba aussi c'est énergie puis bazo yiba étoile. Étoile à mutu ezaka na Nice. Étoile ezaka na Mbunzu tin. Même baso mibali babima na bango na Nice. Ba yiba bango étoile. Ba yiba bango étoile. Donc ndeko na ndenga opesa Nice na ye wana. Aoyeba te ki baotika ye épave ya pamba. Bazo botole contenu baotika ka simple contenant. Et comme on a tant moko boye, soit ke ko luka batu wana ba kusheni batu wana ba okima e ba oboya. Parce que ba sunu lo ba ozapa na ye. Parce que ba zuda o esengele ba zo. Oui. Mais c'est quoi la spiritualité batu oyo wana ba parce que vous avez pe na monde wana oyo tant bazo ya ko zu étoile wana ba osana ngoni. Mais yango déjà ko permettre bango ba émerger na ba domaine nyonso bazo sa ba domaine professionnel na bango. Yango ne bango ba bazo tant ba ba botolo étoile yeba ki ba ke na intelligence na yo, ba ke na finance na yo, ba ke na progéniture na yo, ba ke na stabilité na yo, ba ke na énergie na yo. Donc domaine so oyo senga ye énergie à utiliser énergie na yo. Domaine où il y a intelligence à utiliser intelligence na yo. Domaine où il y a finance à utiliser finance na yo. Donc dans tous les domaines où il y a besoin à utiliser kaya yo. Majorité à bandeko bana kata pédophilie. Ba pesa o $2000. Yebisanga na $2000 so boko ta grand marché sur la ville. Chaussures à $150. Tant soupo gozwa ya qualité penza te. So eka na Jésus de Roca. Oza chaussures mon à $600. Ensemble la veste est complet. 3 pièces. On va ba 800. Parce que bango balingi via bar. Na bar ngope tant azumbonga komini avec akena bar yeso azongi mobile. Ake ko lokota bana bato amasi ya basi ya sangisi bango. Yes ikolo ni azosala. Yetanga ye ko sangana mona mwasi. Na pa nazo yeba te ke ba commissaire tempelo temple. Aja bana ndo kushena ba fi. Ye lokwa ba kushaka na ye ba che eloko na kati. Ya kushena ba fi ya azu énergie bana basi wana ekoti pa na ye. Tango ya okende ko pesa kuna azu énergie bana basi apesi kuna. Eloko ba osala bango. Yango moni Bible yeba ke pekisa ki biso rapport sexuel avant le mariage. Vous avez basi musu tozo sangana bango. Ndeko na ngala Kinshasa oyo. Mais moto na Nzambe il y a ba prophète musu balbaki na ndako libala soza na mwasi na yo et que moi ça na ba période na ye ya mabe et ils ont déjà musu ko sepelisa papa pour que ne libanda te opesi nano nus po le baba prochette ba prophète le baba prochette abi malibanda te ezape le baba prochette bongisa na ndeko na ngala. Le baba prochette to ebi ba prophète te aza prochette. Ba prochette alors biso maman za la période osa ni maman pesa Nice na Nice en attendant parce que maman olongola banzenique kasa koti nzela o ebimi na te kasi tango okena Nice maman ce faut longa banzenique a koti nzela wana te akoti ko wana zo la kisaba tu sodomie na homosexualité différence ezani pour que ce bosser la Nice il y a une différence à sodomie na homosexualité ezani te aloba na ye clair que na kata pédophilie papa soki maman za ba période akoluka muningane mobali prochette ana na kindoki c'est que ça cop na ye asalela yango moi si na yo ya libala papa la femme est sacrée la femme n'est pas n'importe qui la femme détient ce qu'on appelle le pouvoir l'homme détient l'autorité. Le pouvoir de la femme est aussi sangote pour nos sentiments inutiles. Papa nangai. Non, il y a des moi c'est un symbole dans le beau quand on comme à côté sur la tête à cause de yo. Ce que le lozu maladie à makas moi si na yo.
chic na yebso ndeko nanga akubanda yo longolo salité na kata ya toilette na kata douche pour sokola yo c'est pas n'importe quoi qu'on traiter le quoi ebouélé le quoi nyama nzamba sala qui vajon excusez-moi le terme na peni pour écouter na pour créer moi na ils ont aidé bango pour na plaisir sexuel na bango balbenga ngo pour ça la fête nzambe en aucun il y a aucune place que Dieu a dit le rapport sexuel et le ngwana sexe et comme on a nice et ça sous sexte et le ngwana rapport sexuel est-ce que tabago 500 autres on bois ba niamu ba raison na raté est-ce que ngulu ko 500 autres na ngombe to libata ko ko 500 autres na soso pour ni muto kaka ça créer na elini ya nzambe ana capacité 500 autres na mulingane mobile ana capacité 500 autres na nyama yango mutu aza nani mutu penza mutu espèce ya mutu auta nazo ngone nazawa Satan dit qu'on réduire mutu na niveau moko et puis bino bolanda Satan vous comprenez que Satan ça pas mutu vous comprenez que Satan pas mutu atina ndo kabosa mambo zankele yango bino bino sala Satan zo pesa mbongo ya nzambe zo umela te ya nzambe umela ka te Satan zo pesa la facilité te le monde bongi nzambe faut vendre 20 ans nzala pesa yo ya ba préférer nzala ndeto so la boso na lobi yo kasi comme ko litoi po yo ze litoi ze lilingi vrai litoi eza mko na nzambe ayo ka yo kutsoki mwana basali kamba azo réagir yebisa ngai ndenge Bible écoute le bag ye a réagir quand la souka po nzambe c'est la ramu souka te problème bato a comprendre malo nzambe te chic soki obandi par exemple ozobela wana mbongo okembango na hôpital ofuti mbongo omeliki sobiki témoignage d'une église ma mino loba obinza basala grâce tant on a comme l'hôpital en tout cas médecin na yamba traiter nga bien na biki médecin traiter nga bien na biki obite nzambe na biki sio il faut médecin comme limité la médecine est comme illimitée mbongo est comme une insuffisance ba voyage ba pays nous sur que débat traiter comme une insuffisance nzamba temi le dernier tango obika y aura témoignage na tamboli partout dans le monde na consulter ba médecin minene na bimisi ba compte nanga na joaki lobi côté mais mukolo nkolo a télé ba à travers évangéliste longa bondeli nzamba sali ke na biki mon témoignage ne bondi ya mo nzamba télé ma puta suka yo tem nzamba devant relation na okenda en tout cas tango na bengi de grand frère so connaît ya on a bimaki oh nzamba soute colonel de mission té il faut ba kango colonel a kokité après comme na témoignage té moi j'ai un dossier na so nzamba té ngaza libanda té c'est ça il se lève le dernier pour na kobongisa témoignage za la monene tangu lazara za obela basomeka bakisi tanga kufa sele ke na cercueil basole una libulu mais mo baseke ça qui abiki te mutabiki si lazare mutaseke za nzambe eza lazare ye mokote Votre nzambe tokomi na suka presque émission utali caméra conseil au pesa bande ko na biso ba comédien o lelo yo tout en poison plus de 7 personnes o ba oze la liwa début de ce nzambe pour intervenir ba oze la liwa oui ba oze la liwa si ba en poison si ba sambelité su nzamba sungité to kenemo comment nzamba o sala grâce en tant que moto na nzambe elo nyoko lo bato nini prière to go sing na biso to sambela ba jeune à 40 jours to ba ngengenge papa to ba sa nini ngala saka bande ko nga ba comédien vous devez chercher la face de l'Éternel tant musu c'est la voix par laquelle nzamba zo benga bino na makolo na ye bokimi nzambe trop siko na minute ba mela bo fort et ba misu ba omela na mona ba misu pe malgré poison ba va na ba ba mela na ba ah ça entraînement liwa ah ça ba na la poison hein na poison donc ba chenga poison hein bon ngana ko ebate poison suki eza ya solo suki eza poison o baza ya ah ça entraînement liwa nzambe asunga vraiment ndeko na ngai botika via masumu botika via loyenge vous avez un berger na kati ya domaine ya théâtre qu'on appelle Jean-Paul Mayata. C'est un serviteur de l'Éternel. Boyo ka kete von rendi. Hier le baiki amoni ba comédie belé ba kufa ne. Ah nzambe mdaksa ki hein. Peut-être li sakoli yango pe ko se réaliser que la volonté de l'Éternel est salima mais soué na biso ezala te bande ko ba kufa. Pamba te mutu mabe nzambe na bomo alingite mutu ba kufa na kati mabe na ye. Bande ko nanga bosongela nzambe to luka nzambe d'une manière sérieuse. Et ko sunga biso eza pona ba intérêt ya vie na bino. Nzambe na ngwende na yazala na yeka nzambe. Bande poka ba Noé. Si le loi ça de ka nzambe. Kito ya fanda wana na le ruyate. Banda Adana Eve ti lelo. Avant que tu Adana Eve.
Pour Nzambe otobeta lisolo, makomona Nzambe zolo ba au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Yé azala avant le mot au commencement existait. Donc il a été avant le commencement, l'Éternel Dieu. Il est le commencement et la fin. Donc le mot la fin. Et si ka fin et comme on a fin et ce qui fait, il y a ozakaka. C'est que yoku tozano elo côté. Bolingo na yeka likolo vino yango esali ko pema. Koko zwa pema ya Nzambe te lokola canal ya faiblesse ya Nzambe pour ça na n'importe quoi. Ande on a bongo la mitema botika via masumu boke ne ko basala Nzambe. Ate pa na ngali ndeko na bino so po ngabo ya lokwa masa na bino bo confesser to bukelo na Nzambe Nzambe kitama wana yebo bika. Soki bokena makambo na bavanti to kunda bino. To kunda bino so bo se bavanti. To kundi yo olongwe okesko ko bandalier de tourment prendre des tourments en fer. Parce que on peut passer l'éternité en fer pour na fort ils a raté. Basi yo bande ko landa ba ozalate. Donc makambo no so yo bande ko sala a ku nezate ku ezaka ko lela ko lela. Oko sela ngoni. Voilà. Jésus revient maintenant parce que le temps est commis vraiment à Souka. Voilà, merci Moto Nzambé. On est arrivé à la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci à Fabien Pouilly pour la réalisation de cette émission. Merci à Lydie Moutamba, Mokolo Sitso, Napesi Mbote Bele, Napesi Mbote Nabananga. Mes enfants, je vous salue. Merci beaucoup à Batoutou Oyoba pour continuer à s'abonner sur la meilleure de chaîne chez Bisso Télévision. Il y a une gravité. Pour que vous cliquez place pour s'abonner, on s'abonner kaka. L'autre pour c'est simple comme bonjour. Si le lot de Gonara va abonner. Malgré la commune à 98 000 abonnés, mais toujours le Garabou s'abonner pour Talaga et ça bien. Merci beaucoup. Mais votre numéro de téléphone, on peut citer plus 243 97 58 21 175. Plus 243 97 58 21 175. Batumi va se plaindre sur Babengi à côté, Babenga Rabiso Kakawa. Finalement. Tu as raison. Ça arrive des fois, téléphone avec un mappon à côté de ma prière. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, le 2 demain, pour une nouvelle émission. Bye. Bye. Et alors, c'est bien.